Oyo ekeko oyo eza biloko ezosala na kati ya mboka oyo esa pe misala ebele bato ya kati ekeko oyo ozoma bakatiere bazo yango bazobi bachona ba puissance na bango mosusu babano bundira bitumba umwa kati azota bikeko avoi nango bapungu bandako ebele ya banganga okuta biloko ya bikeko oyo pamba te biloko oyo nasali une semaine bakutana ki wana na ba traiter batulisho bambasu na bandako awa somo nimeseza na biloko mingi te pona nini nera zo mama ko sabilo ko ezate so na zo kam côté mususu na likisi passer na suba produit na kila traiter musu oyo ezali bololo kiso bololo ezali makasi mingi bato ebi angote kasa oyo ezaka mingi na sobe kasa oyo ezakisi makasi pona kosukosu numéro 1 ongo so apema okozora kasa oyo comme na bololo mais biso tokopesa oyo zolia tuapela bakisi mususu apartia awa eza zeize tokopesa banoko osokolo poumon so sokolo poumon ozolia oyo tiber na eza suti fesi la so que ça examen et que so que ça examen eza suti to benga bongo tiber ya mikuwa oui tiber mikuwa okosangisana okopesa na oyo pe ye lokola azali na produit na kati aza très pour yakota tira mikuwa on est très okata tuberculose wana prostate kaka ndenge za boye mbuma ozo mona oyo na kozwa misatu mobima na kopesa yo non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, chaîne YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous d'abonner à Yabiso Karanenge Zalaka. En tout cas, n'engez bozo partager, n'engez bozo liker, n'engez bozo s'abonner. Et en tout cas, ça les pénale bien ma casque Karanenge Zalaka. Internet, Yabiso bo continue toujours qu'on liker, qu'on partager et qu'on allait bien avec votre humble serviteur Watakin 24 et le lion de la presse congolaise, l'homme à Exode 14-14. Et na sima caméra, na zaka toujours na ndeko José Mbungo. Un grand merci à vous kaka ndenge zalaka. Et puis na assistance et na zabongo na président Muzungu, donc président Muzungu. Donc na benga Elisa Mokonzi. Merci pour l'assistance. Et puis abonné na biso. Internet na biso. Bon conseil toujours qu'on partager. Vous appelez qui toko makasi. Voilà, très cher internet, les lots tu es à Susu, né le ben Abinoraga. Donc deuxième épisode et toujours il y a Kisabukoko, Tebi Kisabukoko Moussa Nango Salaka, Bolanda qui émission en tout cas ça le bien makasi, bo partager et bo liker, bo commenter en tout cas ça li bien ba conseil na bino. En tout cas na Rolanda yango donc ndenge bino bozo lingela kaka et puis ndenge pe na rosela Sambino et en tout cas on a vraiment ma plaque à ndenge zalaka. Très cher internet voilà. Et naza awa na wenze batekaka bakisi ya bukoko batekaka bakisi ya bukoko bozomona bakisi ya bukoko ezali vraiment à la prochaine tobetaki bongo lisolo te spikaki kisi moko na moko pardon mosala nini oyo esalaka na nzota mutu donc monaki bato ba explikaki balobaki kaka ndenge ezalaka voilà ndeko Josué en tout cas osunga ngai nazopusa na pi na sola na ba batekaka yango kaka ndenge ezalaka en tout cas continuez toujours donc bon continuez toujours et s'abonner et kozala vraiment bien makasi voilà bomoni ba biloko bukoko yango yo vraiment et puis ezana ba bobanga te ne bozomona ta mususu babikeko ezana ba utilité nango esalaka ezana mosala nango oyo esalaka ezana ba makambo ebele et kisi ya bukoko bomonaki à la prochaine émission ndenge ba spikaki ezana ba kisi na ba kisi eza pe na mosala nango esalaka bongo na nzoto po nzoto ezala kolongono nzoto ezala vraiment na ndenge pena elongo bani kaka ndenge ezaka bo pikiliki bo kundu bo nzoto donc tango sala pena zola na mingi bukoko ezala vraiment bien po ebele bakima na bango kisi ya bapaya ebele balinga bango kisi ya bapaya te basaka toujours na tradition donc tradition basala toujours koto ya bukoko ndenge ezalaka voilà na sola pena ndeko papa azoteka awa tosola na kaka ndenge ezalaka mbote papa mbote on était kotala bino susu lelo Antoine s'appelle makasi toi kotala biso. OK. Merci beaucoup papa. À la prochaine émission mission passée en tout cas
bamonaki ndenge bopesaki bongo baexplication ya bakisi ezalaki ebele moko na moko utilité nango et puis soki ekozala susu malamu mingi olimbola biso lisusu bakisi oyo tomona bato bamonaki te na bakisi oyo ezalaki te soki ezali omeka mpe koexplike biso mais tomonaki oyo tobenga bongo roba na lingala bikeko babikeko tomonaki yango te lelo tomoni yango omeka mpe koexplike pourquoi babikeko na mesa na bakisi mosusu ekozala malamu mingi otala caméra soki ekozala bien vraiment soki ekodérange te papa ozozwa eloko moko ozopesa mpe explication ozala malamu mingi. Merci. En tout cas na sepele makasi eza esengo monene pamba te traduit tosalaka oyo mutu na mutu aza molengene parce que toza na 450 tribus 450 langues 450 traduit mutu na mutu azokende évolution na ye oyo ayebeli makambo oyo ezali ekeko oyo eza biloko ezosalama na kati ya mboka oyo esa mpe misala ebele bato ya kati ekeko oyo ozoma bakatiere bazozo yango bazobunda biwacho na bapuissance na bango mosusu babona bundura bitumba umwa katiere azota bikeko avoi nango bapungu bandako ebele ya banganga okekuta biloko yambo bikeko oyo mais biso tosala pone ekeko te oyo voi na mesa mpona koteka ngai nazali docteur traduit moderne antique do nde naza wana ngai nazojwe mingi na njete eza likola kisi oyo kisi oyo na bakisi oyo eza likola biloko ya sika ekotinga na kati ya mesa pamba te biloko oyo nasali une semaine bakutanaki wana na baotraite bato mosusu ya bambasu na bandako awa somoni mesa eza na biloko mingi te mpona nini nde nazomamona kosa biloko eza te so nazwi kam kote mosusu naliki ti pasika naswi baproduit nakei na traite moto oyo ezali bololo kisi oyo bololo ezali makasi mingi bato oyebi yango te kasa oyo ezalaka mingi na esobe kasa oyo eza kisi makasi mpona kosukosu numéro 1 kozi kosu ya pema okozwaka kasa oyo komi nango bololo baniki yango na machine soki onika pe te ozwa machine eza te ozwi kaka ya mobesu wana otokisi yango mai nango wana mwana azomela to moko azomela kozi kosu ekendaka njete oyo eza makasi mingi na infection kati ya nzoto ya moto ezokota na kati ya basolution ebele ya banjete osali mpo njete soki olambi njete apare kaka citron soki ozwi citron otia njete wana obomi moto mais solution ya njete yango moko esakela o moko te oyo ezali bololo ya mibale oyo ezali kalu oyo eza kisi moko makasi kisi oyo ezosunga basi mingi na pota libumu babakaka yango eswaka te eza kitoko makasi kisi oyo ezali poussière ya asthme nga moto asali yango asthme te leka ndenge nini soki ozwi mpe bani kolia yango olesa mwana c'est-à-dire makambo nyonso eza normal mpe malebe papa siko kisi oyo ya asthme oyo ndenge olobi ye moto asalaki yango osalaki yango lolenge nini nasalaki yango nazwaki omoni mbila ndenge ezalaka ozwi mbila biloko wana ya mbila bamienga oyo ekauka mienga oyo ekauka ya mbila ya régime te oyo epesaka bamisapi ekauka ozochona yekalunga munene otumbi yango moto ti nyonso eziki poussière pembe okozwa sikoyo mungwa oyo bakoko mwa ndambo mpo mungu eza très puissant ezokatana mungu basenzi mungu bakoko yango oyo ozwi mwa ndambo osali solution pan esili kotia eloko mosusu te olambi yango très bien nsima nango ozwa motu azokolia soki azokolia sadi kosi ezokatana mbala moko ozwa guérison rapidement oyo ezali kisi ya kosu mpe lokola ezali kisi oyo ezosunga makasi donc toloba soki nozoba kosu soki mpe moto aza na TBC toloba bongo tuberculose kosisa yango mpe na kota tuberculose ndenge eza boye eza pousse nga moto asali yango mpe esalaka ezosala mpe na niki yango ça fait très jamais 3 personnes ndenge vandi boye batraite na base ya ngadade eza na mesa te okabisi ngadaja ngada ekauki. Merci nde tomonaka kisi ya mindele moto aza na tuber amela yango pendant 6 mois et maintenant kisi oyo moto akoki komela yango pendant combien de mois po abika ye akomela yango pendant 2 semaines kolia akobana kolia akomela te azoliaka oza 2 semaines mais kisi ya mbule saze ebelebele wana bon wana tradia mundele mais biso
tokopesa oyo ozolia toapele bakisi mosusu apartir awa eza zeize tokopesa awa bando osokolo au poumon so sokolo au poumon ozolia oyo tibere na eza suti fesi la so que ça s'examine et que so que ça s'examine eza suti na to benga bongo tibere ya mikuwa oui tibere mikuwa okosangisana okopesa na oyo pe ye lokola azali na produit na kati aza très pour yakota tina mikuwa kone trésor ukata tuberculose wana microbe on fa kata yango ya mibale ya misatu naza na kisi oyo bato oyo benga banduta batashi na kati ya nzoto bilongi tengama makambo ebelebele bake musika pampamba kisi ezali awa kisi oyo ndenge eza boye soki ozwi ka kisi oyo ozwi parfait oyo joli soir oyo ezalaka tite bokala monene osopi joli soir kaka kuna na kati ya parfait wana na bokala wana ozwi kante ya kisi oyo osopi kuna osali solution fermentation nango ezali 7 jours aza bokala eza ferme nsima nango ofungoli bokala wana obandi kokabola na milangi opesi mutu tache lungu ondute okotika lesu te akomi propre mais tozoyebela yango te bato bazocomprendre te eloko tozosala tozozanga nde bamoye ya makasi omoni boye bamoye makasi bato mpe totraite bazolela kotraite mutu boye mutu abiki moye ozwa mbongo eza te me nde mosala ezali mutu etwana makambo ebele pamba te base ya nzete mpo ya nzete eza te nzete na nzete na mosala esala kanisi biloko oyo asika ekoti na kati ya mesa miti oyo yango oyo mpe lisusu nalobaki yango oyo ezali kisi ya pota libumu makasi oyo ata yo mokolo mwana moke na kati ya ndako ngai na teta bana ngai na kisi oyo kisi ata na wenze soki oyebisa na pota libumu eza makasi nakopesa solution mosusu te ozwa kisi oyo napesi yo kisi oyo okolia ngo na fufu kisi oyo mpe na masanga ozwa mpe kimia donc otikala kimia makasi koleka omoneke ya solo nazwi traitement bazoya mpe bazobika bazomona mpe na miso mais lobi na kozala pe te pasa za kama mosusu kuna ndako na otraite mutu moko oti mosika wana ezaka ya mbasu donc toloba papa oza vraiment docteur tradi praticien donc otraitera pena oza lokola ba pour na osala publicité te nde tomonaka bandeko mosusu na kosite comme moko nde tomonaka bongo badocteur Soulebengo et puis bave na ngai Emmanuel Paul Christopher na Kazangulu kuna ye pasalaka pena aza docteur to ba ye pour traiter vraiment si ngai mosala nde naza na yango parce que ba document na ngai na pe na ba frontière kana mimi kota kenge natambolaka mpe mingi document ezali carte ezali nyonso ezali merci beaucoup papa to profiter pour kepe to sola moi ndambu maintenant pona basi oyo basalaka bongo baconcevoir te bato pe tokoloba na lokoto la lingala basi oyo babotaka te non basi oyo babotaka te eza ba solution ezali yambo avana bana otraite mwasi wana akopesa liboso nzungu azwi nzungu wana po kokimisa mabota na ete siko namona ba nzungu siko bobandaka na nzungu pourquoi oui nzungu soki apesi nzungu to osala na ndenge na yo seke kisi wana kosimba te liboso ntango apesi nzungu seke efale ayamba libota na ndenge esengeli koyamba ya mibale fana sokole matrice osoki matrice ndenge nakoluka ngai oyo ya basende ya bakoko baliaka yango te ape na mesa eza te nakolambaka na nzungu wana liboso ebimi litrage moko napesi ya ameli ekosala eloko mwa kitoko ekosokole makasi na kati ya nzoto na ye nsima nde ozwa antibiotique oyo nakoki kopesa ye po ete akanga zemi nalambi antibiotique na nzungu na ye wana soki napesa antibiotique oyo esili fin mission osutuka boye kao soki mobali akoka te nakotisa okota mobali nazwa puissance kwa kisi oyo eza kisi na sele formule ya mobali mpo azokoka te surtout bato tokoloba mikongolemba vraiment akozonga bopikiliki wana eloko te kisi wana nde eza na sokiobeta yango dada soki ozwi yango osanti mpe ake non okei liboso mozonga nsima eza te beta mpenza mbuma ndenge esengeli masolo ya kovanda boro wana ndenge evandi wana eza mpe moto azozwanga mosika azozwa kisi wana donc eza bongo awa biloko eza mingi te bon oyo na sipike mokolo wana presse yango eza awa biloko mingi ekoti te mais makambo nde eza na yango kaka soki nazwi kaka exemple oyo enabosana oyo ezali kisi ebengami kisi na traité prostate kaka ndenge eza boye mbuma oyo ozomona oyo nakozwa misatu mobimba na kopesa yo nalami na systeme nanga napesi oma misatu
qui se attend sur le blocage qui yo aux employés qu'on se battait. C'est-à-dire qu'il fallait que suba na makila, c'est-à-dire ça ne va pas. Fa fongola yo. Mais traitement nango est allergique. Et bandeli a traitement ya prostate hein. Yé. Ne azaboy. Qui se yo na teka kangone vana mesa 3 comprimés au mboma oyo 10 000. Il y a qui ta prostate. Qui se n'est côté. C'est vraiment efficace. Très efficace oyo. Oyo ko sala jeté. Oyo so ya ata muta prostate mon année. Kaka oyo o mona film pe. Au sentir yo okimati. Eso okimati pas cette message na muto pe ko faté mais to soigner ka mo. Siko père ba kiso za ba kiso ya obaka wana vraiment ba kiso obaka wana nesi ba hémorroïde ba ni ba ah ezate na message ezate. Non. Ba kiso ba gezali. Kiso yo. On total sa kiso yo. Na hémorroïde ya makasi. On sa mafuta nguma. O za mafuta original yanga imoko. Ofunguli mulangi oyo. Ozi ndambo tche na bocal to na sachet, ozi na pousser au tche, ozi oyo sangisi au sali pâte nde obaki. Eza très bien hémorroïde. Très bien. Ba oyo nde eza malamu pe swa ka makasi. Ba kiswana. Eza bien na potali bo makasi nde. Nako simba. Non simba. Et ce qu'on appelle bo makasi. Mon sous forme ya litungulu. Eza ne sobe. Eza makasi potali bomu 5 sur 5. To benga siko matungulu ya zamba nde yango yo. Yango yo, matungulu ya zamba yango wana. O nde ya mboka. Ye paza makasi na potali bomu. Aza très dangereux, aza pe makasi. Tete. O matungulu penza, matungulu oyo za o ba fletolona na balpango wana. Eza lokola tondolo sous forme ya tondolo. Ye waza litungulu, aza makasi na potali bomu. Presque ba fleur mingi ezali mingi bakisi batoyebi yango te. Biso tozoyeba biloko wana nyonso tout, mais na mesa so che fleur yango okauka siko nga zaka soki nazwika malade na kei na luki kisi na yena yango awa na zo chaka anatanda pona fana parce que ba kaba be na zo traiter bana to on avait 2 personnes à traiter jawa bakei donc muso nga za nango yango. Merci beaucoup père to pousser na boto ta na caméra et maintenant siko ba pecho bara ke no Joanna za kitoko makasi ya fotika la ya ngaya ba biloko ngapi bobeta yango be ouais wana waza bukoko beta maka donc ne beta maka e beta maka wana za kindogite po bino la bukoko za kindogite wana kindogite te kiloko so beta te pana ngawa na pesa pe kila te bazo ya pe belawa e kileza la raté to beta on tiko tak na makasa esili anjete makasa biloko ezali awa to zomona o eza biloko ya la boti e kasa oyo o kinwani kinwani za maître tina zo tele sawara mtozo mona wasa chike kinwani za maître na labo azo panza azo songisa tous les dossiers azo corriger kinwani oyo de falo yeba fomi na kata moto tango lambe yango oche en tout cas normal o kimeli bale rozongo ouais oza mposa pe ya mobile mutarosela on ndenge nini malgré kopesa pena formation sur la TVT mais moi explication ya mukeka bon kosela yango susi ezali tozwa biloko nyonso oyo tosalaka mosala oyo tozwi yango tochango esika moko tozwa makasi oyo misato fo ezalaka misato nasala yango mbeto nakangi yango nazwi liboke yakongo liboke liboke wana yango okotumba faut tumba yango obe yo moko obenga mona tumbelo kaka wana esili lokola liboke moko ezali wapi liboke yango pesa passation wana pesa ki wana voilà donc très cher internet comprenez donc azo expliquer biso ba kisi moko na moko te ba bongo utilité nango et puis okokipe ko zala la besoin nango car ndenge zala ka roya directement donc voilà total asko qui sont na papier wana ako kwambala ngona papier duplicateur monde ezali ezali bien emballé ezali boke ezali travaux zao travaux soki bimise ke il faut ça musala travaux nezalo bomba papier duplicateur to gombala na kasa ya kinwani fait mission so sali bongo vraiment mutu wana osepano makasi akoma makamne ko ke normal eza normal. Maintenant, nde to mona rappé baté belé pe bakenda rappé amoni que non stika dossier moko boy quelque part demande d'emploi na entreprise moko boy simbi pété ba yela rabino ba ya ka belé mais au moins te que yo koma lo bonganga te njete na lobi liboso njete oyo eza chasse esprit o nzaba pesa biso ya biso moko ba parfait ba biloko ba mindele wana yango te oyo liboso za numéro 1 o bakoko basela ta bando bakoko kaka oyo omona peut-être au sala kaka aisha peut-être mais oyo aza numéro ta bokoko ba biloko ekote oyo yakozo bo masansi yo pesi mutolo kwana oke esali nango te pa nini oza na niveau ya lido wana bakomi bakosike eza domination mutazu yango ke sala te bona na loyo nga sala ngo sute ezaki belawa na bulongola on peut ngesa ça faut ça faire mingi na ko sala kan jeter esili chef to so on a côté joli sort voilà
Joli soir to ka réserve parfait à mystique. Joli soir à mystique. Joli soir quand tu as appelé point nini un. Joli soir à zolo on a masque de vierge dans autre monde. Vous avez bien quand nzoto no akolongola yango. So tali mingi basokola ka nzoto mingi joli soir atache ba poudre muso mususu. Ya ko zanga te. Ngana te ka ngote na ekendaka ko sokola nzoto ya batu ne vandi boye ko sila. Batu bagoya pour faire musa pour pese mo be barke sokola. Quand ndengo na cho mona mutwana ayi normal. Hein bakasi so baza nango atana che ba poudre ne na ndenge ye na kotika te joli soir. Aza mabete. Ya za bien papa papa mususu. Assez le côté. Donc nenge ba kanisaka joli soir ba yebela ba nenge moko boye mais siko koza keno net bonnet toza keno président muzungu na minute aye aluka kisimo tonga mona bikeko moi te bobange kozala non ako banga te parce que bikeko za e bandira bikoko la biso ka bikeko soko tali malamu bikeko e bandi leloti bileko e bandi banda kala na coutume na biso ba africain bikeko ezali kwa numéro atu ba shona banda ko vana kada banda mais bikeko ko sala musalati ikeko ba sala musala fo cha puissance ka tekeko soko cha puissance ne zaboy et le côté akoya yepe to soluli pe la sel musana akei premier ate akobanga le ko eza bon ikeko sala musalati ne te mona pe ke ne tamo pe keko pa zolo ba pe yepe ko lobisa yepe non ngai lo bagate parce que naza niveau na ko lobisa yango te ngai nde kaka traitement na oteka wani azana oteka yango na oteka ngona osala musala moko teko na teneka ko bobo po atati na okeleti donc loko ezana winze yo tiango ozoteka na yango mutu soka sombi yango akesala bangambo ya zalo bakesa akesala makambo na ye menganda azoteka yango na posa osala yango te po ke ko anso asala yango donc ezaba makambo ebele ngai wana asala yango te waya ngandi ya koteka ngande kaka ko traiter mama na likambo wana penza mutu evanisa masolo. OK. Merci beaucoup, très cher internet. Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Abonnez à Yabiso Logo là vraiment. Bozo partager, bozo liker. En tout cas, ils ont ça vraiment bien ma casse car n'engé zalaka. Bomoni. Nenge papa oti ko pesa biso explication ya eloko moko na moko bele nenge bakanisaka keno bukoko ezalaka mingi trop fétiche mais ezalaka trop fétiche te eza kindoki te eza pena normal bazoteka beza babiloko bukoko bien sûr oui bazoteka babiloko na bango nde tozomona car nenge ezala to mama azotanda pe biloko na ye auti koya kala mingi te azotanda biloko na ye pour que banda pe koteka ekozala pena bien makasi bozala toujours penché on se retrouve juste après merci. Donc voilà, nous avons internet, nous avons toujours aimé ça beaucoup. Mais à l'époque, c'était de grand-père, de vieux, ma maman, mais à ma grande surprise, tout le monde m'a fait jeune fille, et là, sur la peine à maman, mbote maman. Mbote papa. Comment on est maman? Comment on a sagesse? Maman na biso sagesse. Merci beaucoup malgré que tu maman so zo tanda na mesa déjà car ndenge za la ka bo sa biloko ben to so la moi mkie ko za la pena bien makasi. Maman sagesse, mon sala o bandi yango ça fait combien de temps déjà? Bon bah 20 ans. 20 ans. Oui bah 20 ans. Wow. On a bandi na âge à 10 ans to za côté kana maman kufine na zu relève. Donc wow, maman tanga bana côté ka, ezala pe kana wenze oyo? Oui na wenze o mais liboso kuna. OK. Donc maman tanga zo bima azoya côté ka yo soko uti kelasi soko bimi après ko remplacer. École na ye ko remplacer na mesa. Tapé na bandi stage na zo kende na zo ya. Jusqu'à ça ga kufi. To senga fona zo relève. OK, ton copain maman ça teka na tanda oui teka na yo teka na vraiment zala bina libre et maman omoni azo teka bomoni ndenge elenge maman sous sagesse a tu koloba a sali bongo 20 ans déjà donc 20 ans et na âge à 10 ans maman netanga bana côté ka yepa bana ki soki auti kelasi na kobima ko sisa bongo ko joa éducation na etelo banda mona ko remplacer maman na mesa yepe azoteka kaka ndenge zalaka est-ce que maman na bango banda ki bongo pe ko traiter ko ça ça peut pas tout ndenge papa auti ko loba boto mona ndenge auti ko décortiquer et ko toyoka pe pa ya maman sagesse ce qui peut ayebi pe vraiment mon sala toujours mona ndenge ba oui ba client baza déjà ba ko somba bazo azoteka vraiment car ndenge zala mais ça bukoko aya musique vraiment la musique faut bakisa ko bakezali bakisa ko baka vraiment ezali bakisa mususu o tie vraiment pena boye pas quand vous nous menez à m'empener simbi donc voilà kaka
ndenge zalaka. Oui, maman sagesse to continuer na biso lisolo na biso. Maman ceux qui ont remplacé maman après bani pe roteka. Oui, si on a remplacé abando la kisanga eloko ezapona boy, o ezapona boy. Ata na absence na ye na oteka na oyamba basi. On a 10 ans là, est-ce que ça là qui facile pena ya ko détecter ba biloko moko. Oui, ezaki facile po eza biloko to botami nango, ti to botami koko azosala, koko apie maman to mona. Et comme pe na poka maman, dona mi yebela ki yango déjà malgré âge ezai mukeme na yeba ki eloko ezapona boy, o ezapona boy. Oui, merci beaucoup maman sagesse. Maman abandaki pe ko salisa bato. Oui, azako salisa. Atikela ko lelo yo poza pe na mayele wana. Oui, papa ndo bo mayele à chaque façon azuka abenga yo yaka ukomi afandisi yo. Tala ba produit non c'est la boye non ça mélange boye. Donc souvent tu vas non kende la bongo. OK. Merci ne on a bagilelo pena boye ba jeune fille les a passé maman fanda sala yaka totala musala boye ola abetene tour na kapela abetene tour na kimbuta ki ala na pena musala oyebi ke na lobi ko pesa ye mosolo. Merci beaucoup maman sagesse. Ne pas biloko tout monde ozotanda. Et me capé ko expliquer biso eloko moko na moko message sur terre o kaza est important o expliquer pena ba o bazolanda yo na minute eloko esala musala boye eloko esala musala boye kozala malamu mingi. Ah merci papa. Bon bah produit ça tellement ébélé, tellement ébélé, na 2 ou 3 comme ça. Bah produit ça tellement ébélé. Ndeti ba biloko o eza ko aider biso, eza biloko ba sango, mais eza ko aider biso pona ba délivrance, bato baza malade, ba o ba fani na ba malade makasi akangami boy. Mais tandis que ba biloko eza ko aider biso. Au lieu que bo mimi na ba maison fétiche, tango ya expliquer kana ye, oyebi ke na problème oyo to resoloko oyo. Otali par rapport à Kanaye, obi que non peut ça y sel nini. À partir de sel béni wana eza ko aider biso. Donc ezo sunga biso. Oyo eza pati ya sang. Pati ya sang o eza ko aider biso pona asthme, eza ko aider biso pona hémorroïde, pona rhumatisme. Donc eza ko aider biso. Pona problème à tolo pe boye bato bazaka na kosu ba tubère wana, o peso meka mpe ko maîtriser ngo. OK, non, ça va. Voilà, il y a moins de commis pouvoir, bah commis pouvoir. Et ça c'est béni c'est pouvoir. Donc le bossala, le lengeni le bossala pour comme aboy. Bon, oh biso to sali mélange té. Et ça biloko ba tirer, ba sangonde ba sali à prier à bénir rango. Nde ba koteli biso na ba marché biso to zo teka. Oyebi ke na ka mutoye nango boye, so ça problème à sorcellerie okoye bo pesa esel ni. Merci beaucoup maman. Est-ce que ezama bete kosangisa kisi ya mondele na kisi ya bokoko? Bon, ezama be kisi ya mondele foye ba kisi nini? Parce qu'on a produit mususu so ngozuango même aspirine na pamba o so sangisa ngo comme poison. Mais c'est quoi kisi ya bokoko to mona biloko biso bokoko traditionnel quoi. Mais tu comment on a susu ndenge otukolo ba biloko ya mindele, biloko ya basango mabete. Te eza mabete po mingi eza à base à produits naturels. Eza penza mabete. Yo toyebi ke produit o tongo pesongo mutu tongo compliqué ko zo produit o sangisi yango eza pena ne fait mabete. OK. Merci beaucoup maman pour to sukana yo to ko memo bena mulai mingi tozo bongisa mesa na yo maladie nini o eza nango vraiment o eza pena spécial de spécialiste to benga bon spécialiste na maladie boy maladie nini o salisaka vraiment o kena soko sali pena boy e o pena coup direct. Merci beaucoup na question non papa. Mais maladie est spéciale les maladies maladie nyonso eza maladie. Mais seulement que faut y ba mélange nini même hémorroïde au cacao. Tout le monde a facile na ba kenaza spécial na hémorroïde mais ça nous on peut se produire hémorroïde lequel est pas à makasi. Pour mutu nyonso za ndemo te ba musu bazara fragile ba musu ba résistaka. Diabète musu ko salisa bo azu guérison pe na mulani moko. Même musu ko pesa diabète bo compliqué mais pe na liwa. Voilà. Donc eza pe na maladie on a une spécialité mais naza guérisseur. Tout court yangwana. Donc to ba vraiment au traitaka vraiment. Oui, na salisaka. Donc ceux qui pena mutaye lokola azana problème moko boya asthme, problème moko ya hémorroïde, pena soka yepa na yo mama na biso kitoko. Oui, wana na sala ngo facilement po wana penza ba pesanga. Wana na senga te ba pesanga pe ba simbisanga. Ya osenga. Na simbisaki. Wana maman da pesanga. OK. Merci beaucoup. Maintenant nesi batu ba otala ba mais jeune fille là comment zo teka ba biloko boye. Est-ce que à cause de la ndokité, bele ba kansara ndenge wana na banda quoi. Bele ba kansara bongo ba loko ba tika ba kisa bukoko bongo. Bango ba ba kisi ba saka ba chor. Siko
mingi vraiment donc pour comprendre hein tu as la messe hein maman do somba biloko na ye voilà maman do somba biloko na ye azoteka banzete donc monesa bukoko toujours karaboye banzete mingi za banzete alors Thompson a monene Théo il y a 20 plus T ça mingi biloko bukoko vraiment on a la lipe moi monene logo la je suis mbongo non ah oui ça kaka toujours biloko bukoko donc boko oui ndenge maman outi ko expliquer azo somba pardon azo ko à traiter malade belé vraiment spécialiste dans la raté quand on est au soloba et ça la mutu mususu ceux qui ne se sont comme mutu pas ce que mais la paix ibikap boye obiki nango mais mususu faut amelana nous ba de la reine et donc et dépendant selon ba anticorps et ça pende mo penda ba kisa bukoko et ça la ba kisi mususu hémorroïde au konkomela on peut boye et au milita mususu ba sel 1 litre na verre pas mbappé au zubongo lobiko et ça il faut continuer traitement asi ça pena 1 litre la mobimba na po ya zu lobiko donc dépendant kala banjo to kaka ndenge za ndenge maman na biso sagesse ta uti ko expliquer ye maele oyo azwa kango et pas ya ba parents na ye donc ba parents na ye loko azaki mwana boboto azalaki bongo mwana moko donc sage pour comme on appelle sagesse azaki bongo sage ayebaki que il faut nalanda mosala ya mama nanga pour que lobby ngama opena bana pe kozwa pe bongo mosolo neto monaka ba jeune fille belé mama ta muso mona ba jeune fille belé ba bi olamba te na banda ko ba olamba te ta mama zolamba mona zo bongo tiawana otala ndenge mama azo sala bongo mélange ya ba épices après lobby ekozala pe mokolo na ndako no ya libala ovandi po lambi pe loburi ya kitoko mobali pa lia santi pe na pepele ke mobala lie ponulo ndie batia azoka mungu ndie batia ekolo ya mungu net na film pour parce que oyebi bongo kolamba te mama sagesse alandaki nzela oyo mama na ye alakisaka ye et yango lelo bomoni mama sagesse akomi pe boye ba client bazoya pe ebele azoteka pe ba biloko na ye kaka ndenge ezalaka mais motuna etikali su ya moke na kotuna susu pa ya mama sagesse a expliquer biso lisusu est-ce que pas na ye pe tant que jeune fille est-ce que ba jeune bayaka pe ndenge ezalaka kaka ke no kangelanga papa boye kangelanga mama boye na ebite soki ezalaka pe bakisi pe kobaka okoma pena mwa ndenge moko basimenterie de local okoma pena bandenge moko pena boye kaka ya basystématique donc voilà tokoki kongo mpe susu mwa moke epai ya mama sagesse kaka ndenge ezalaka restez toujours branché nous sommes sur page Facebook tozala Instagram et puis banuméro eza na plus 44 ocomposé numéro bobengi mpona baconseil et puis mpona ba makanisi kaka vous appelez bien makasi plus de 143 kwa na moko ya uli musheni soko bengi po kozwa pe bongo moko ya biso pe a mokonzi bokosola ekozala pena bien makasi ndenge ezala donc voilà maman na biso sagesse ndenge auti kopesa bongo explication maman sagesse manzete aussi mes amis banzete oza misisa tondolo ouais il y a traiter maladie azo sunga biso hémorroïde aza pona appétit aza pona diabète aza pona hernie les autres dépendre na maladie olingo sala endo koyeba ota quantité nini na mélange na yo. OK, merci beaucoup maman on peut s'appeler numéro contact vite fait que vous appelez maman mingi. Merci beaucoup numéro nangeza 089 59 82 442. OK, merci beaucoup, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà ndé na lobe na bino kaka et tozape sous pas maman na biso et tout sur la témoin pe biloko belé qui sa bokoko ba biloko mongo traitant donc to ka ba utilité lango ndeka ba ndeko na ba oti ko expliquer to ka pe explication pas maman ozala mala mingi mbote maman mbote papa comment na maman na mamele mamela on te ka pena qui sa bokoko ateka mamela bana ko sala musala oyo ozana expérience il y a combien d'années c'est d'abord parce que 7 ans 7 ans déjà vanda no kaka na palais bana ko sala cop mususu to yo mo kaka bana ka okeka mo somba nzete o pa o sali o créer sana eza bongo te biso maman na biso ateka na zanu biso to babenga biso famille bokoko na wakading na malaki ba panzango mama ateka ngo ba yaya ba makulutu ya wanga na bana kimbateka ya wanga na siège na ala kimbateka. OK donc toloba maman de mutu alakisaka yo musala oyo apesaka aval ya koteka bongo bakisa boko ça pena bongo donc maman pe banda ça pena ba maladie muso banda pe ko traiter ataka ba mib hémorroïde au mwana ba fongole mutu atbatale mutu asalisaka ngo makolo de maladie belé kaka ba mib
ozomona ba o na zoka libu pasa ba hernie da ma de belé ba da secret de ça da ba ntete ça na biloko belé ba kisi o ba ko saila penza. OK. Merci beaucoup maman. Avant de te ba détail mususu malgré to kozwa messa nyonso te o expliquer biso ta ba biloko moko na moko kozala malamu mingi me ngala kolinga o bandana o nazomona lokola mabele tamo lokola zoni o mekana ko expliquer biso o ya motane mabele o etete makambe belé mabele o etete makambe belé o mutazo bela nti mbase bandi sika makole vimbi paswaka oyo na ya pembe oyo basangisi batie na mai atie makolo adimisa makolo na kati niko vimba wana na badule sa nini ekiti na mabele o de o mwana baboti mwana bebe bazwaka ngo bapanza ngo ndamba batie na mafuta mbila bapakola ngo mwana ebisa mwana tentiki toko o azana munda mo ya propre chocolat pe ya bien o pembe pe ya propre donc toloba na ko simbango et ça marre le roi na ngimbaso mona ka bulo boko na ça va merci donc toloba kilo na oza na beta ngope tora donc toloba oyo ya traitaka bongo mbaso soko sangisina oyo ata pote za ndengeni oyo eza ntikeli ko makole vimbi kaka na lisali pota te vimbe pesi rouge ko tshona mayo disi makolo osomona tango disi makolo na kati ya mayo na batiela mungwa ekitsa makolo na rouge wana nde ezake pesi rouge kolandi. OK. Merci donc bébé pe soki olingi pe nazala pe na loposo kitoko lokola ba mama Laura Chou soka pakoli yango vraiment on a mafuta mbila oya bien wana batie na bokal ba pakola yango tango za bébé 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois bakati OK. Merci bien dimo zongisa pour mon atanga na zongisa ka boloko la kangamate OK. Oh za mabele pemba na Kongo mabele o etete stoma mabele o okotanga pe na longi po pakoli yango pe mabele o balemba ka wana bala ma oyo oboti mwana mai papakola yango pe na longi balemba ko lemba oboti mwana mai ndenge ni bana to mwana o azama kamakasi tema kamakasi teke mwana abotami na yebi mais eketabo mwana ba baby si lokola na monde visi ka eloko basela soki siko sali pemba oyo ale mwana kozonga normal eza na batu nango basela ba misala wana siko ngai te donc client aye asombi ake ko sala ndenge na ye wana siko ngai te OK. soki pe estomé déranger yo o pantonga o tina mayo meni esunga kama bele o ya misala beni. Merci beaucoup Joanna nous awa na mona ba bouchi rouge ya mauve ya ba jaune babushi wana eza na batu nango basala musala neti ngai na oteka na ngai mutu ayebi kosala musala na ye neti bushi oyo ya rouge oyo eza na musala nango basala osomona ya jaune oyo eza na musala nango ya noir oyo omona pe eza na utilitaire nango wana ezali bango ngai te ngai na oteka na kabuta yo bushi nateki na ngai akei na ye OK. Merci bien maman siko vraiment mingi pena ndenge za kina ba noko vraiment noko koto zimwanga koto vraiment systématique tu musique akoba ekisi ni po yobika to saka banzete on a na faiblesse siko faiblesse ya ndeni ya na pota libumu elemission faiblesse to saka on a banzete pena banzete bazonga pena normal keki mbale vraiment bazongi Merci bien. Bon, on a sima o toujours mon ami langi ba qui c'est ça nini? Eza batangawis. Bana pota libumu. Na pota libumu na pe on na to biso a faiblesse. Tina katika wana usailo meni. O ba infection yango. Ana kisa ba infection na sailo kisa infection yango. Ka bato saka zaka banzete. Siko nenga vanda na ba milangi boye. Akosala pendant combien de temps pendant combien de mois pe abébité? Soki o protéger ngo bien, ata pe des semaines, abe ba na yete.
yango linga esika moko ya pio ya moto te. Est-ce que eza pe na ba comment na ko benga ndeni soko meli yango ebukaka nzoto soko meli yango donc boloko bato bakenda misala ko pe ko mela ona tonga kene musala na musala akoko mela yango soki ale bien mais soki ale bien ta ko mela te pe ta vertu sur travailler bien te soko ba yango da mete kada vere na boulot kada vete mais soko et peut ba parler plutôt ça musala bien te pour ça kiss c'est bien kiss. Merci beaucoup maman poto kabona na yo maman yopo ozape na ba maladie oyo yo otretaka ngana na oyo ngana yebi na oyo ngana yebi ça sera mi pota libumu hernie posta siko se bandeli na salle c'est comme grave wana ka kana ngasuti OK siko mosala ngo oyibaka ngo ndenge nini po beleza kena bele ba kansaka bato bateka bakisa bokoko bozaka bandoki papa c'est ngo bongo tana elongi nanga est-ce que elongi bandoki za bo na bato ba mona sa mona elongi nanga moni ko waza ndoki te explique na bato bazola no na ndako o meka pe ko expliquer ba surtout ba jeune fille balika via kapela balingi via kimbuta donc maman sa mosala ayekola balinga te tiana ba maman bongo ba fille bongo neti nga pena koko na biso abana ko salis akitisa ngo ba maman na biso ba maman pe batei biso neti ka bana ngo aja mwana mukie osomona ata utoka na wezeka kate ata na ndako mama kene zando abi omoni kisi osala boye mutu soka ye sela ye boye ekosimbo yo ki ana bana aja na tika pe na boti bana apena sali message nga ebikisa nga na bana na ngai. Merci bien net moni osana kisi etretaka mbasu donc c'est que teka pe kisi oyo babakela nga ba mbasu nga na teka ngoti nga na tia ke oyo nga na lakisi bino ozaki ebandeni bino boza ba minganga bozo traiter na bino kaka eza ebandeni oyo ko teka wana ba mbasu wana bakela mutu te wana eza démoniaque nga sala ngoti donc bato bazaka ba ignorance to pe ba ignorant et ba kanisa ke ne bomona ke no mama kitoko pe na boyo teka kisa bokoko c'est kaza na ba bichebe c'est kaza ba biloko moko boyo donc ezaka ngo bongo te ezaka ngo bongo ba penser pe bongo te ba kanisa ba longola pe makambo wana makanisi wana na kale ezaka ngo teka ba bokoko bando ezaka na kale ezaka ba mama mbimba ba koka kala mais na mama ekomi to ba jeune fille ba jeune pe ba omoni ka teka bokoko na moni ke ça kindoki te ba longa ba ignorance wana ba zonga na bokoko na biso ba pesa ngo valeur ozonga. Merci bien maman bongo pona ba petite bala ke no tonton Chirac tonton Rachidi Fatika la yanga libela beta pe plan c'est Babylone Babylone ezani isaka bandite ka bokoko ngana tuni yo yepoza la ngo pesa pe ba biloko soka yo aka papa wata eko kanga ke pona libela atika la ye atika la yanga wana ezalaka te wana somone boye komi wana komi ki féticheur ezala ngoto wana ezaka pona kaka mutu asali biloko na ye este petika na air wana momana owatia pona libela te wana ezala meza na bato no bateka on tinga na teka na mama yo teka no te meza pe na bato pe bateka ngo ke no azu pe na mobali akangi pe na libela bazani sikoyo est-ce que koteka pe kisa bongo etake yo pe ngoteke ngo bato bateka bakisa bongo eza mabe to mala eza mabe po otira libela siko yebite otira libela na okosala na sensi ni omona ye moza na faute na o osala mabe na mobala okime yo zo kanga ya mabe bongo lelo siko soki mobali amoni ke no azolinga o lisusu te ozolamba ozosala nyonso ozotanda mbeto kitoko nyonso kitoko otokshonaka palais kitoko mais azolinga kosentir yo te na ndako siko wana fo yeba siko nini esala ye bongo fo yeba olanda nini esala sike kuna ye na ndako na yafandaka na ye bien te pe asolaka bien to asa kimia te ya mbala okima ye so mbala lingo kaka Nzambe na bato misipi bayaka pe na ba photo na bakisa bokoko aye na mesa na bino pa ye na photo ya mwasi to ya photo mo na ngo boye te po boye za ba rêve ba akene na ndenge na ye na mutu mo basalaka ngo baki basolo na ndenge na ye ndenge kidiba aye déjà na mesa ke no mama tala boye ba akene na ndenge na ba basema kamo wana ko siko bonganga siko biso to se ngana oteka bokoko boye pe no oteka pe na bokoko place au monde ke no mutu abela azana maladie boye aye asobi pa na yo au traité et non que pour na ko bebisa ero bebisa wanga na sala ka mutu pe na yibango pete wana ko miki ntiba na ekomi na kisi tshitsi ko bokoko na market boy te ba kisi basala ko na bokoko wana siko sana ndenga mabesi ko. OK, merci beaucoup maman tuna ya suka babilo na bino elala ka awa kila ba dépoter ba yiba ngo pete secret zakani
biloko na biso elalaka awa ebandaki kolala liboso awa me tokoma kolongola mosusu tolongoli mosusu totiki po ebele babanga yango ke ebomaka osimbi boye kokokangama me na mama oyo ebele babanga yango su te tolongolaka ndambu totie na badepo. Merci beaucoup maman le week-end toujours nous teka batu balandio déjà et que ça pena bien ma casque en tout cas trop short internet en tout cas bon continuer toujours pour s'abonner et que partager que liker et que ça la vraiment bien ma casque car ndenge za la kabalbi awane makambu ba conseil na bino et ça la pena bien ndenge bo tinda biso ndenge pe to kitara parce que biso toza ba soda na bino kaka ndenge za la ka et maman vite fait numéro contact que ça pena bien ma casque ah oyanga na moment oyo za na mutute la bana pesa mobile na ngai. OK merci so bozana besoin ya maman vous avez besoin maman donc benka numéro aux na ba écran ya bino et que vous appelez bien makasi kaka vous avez besoin na vous avez besoin de loko numéro aux na bengi tokoya boko sola et que vous appelez bien makasi. Merci beaucoup car ndenge la voilà ndeko je suis Mungu en tout cas un grand merci pour na ba image car ndenge la ka et puis un grand merci na assistance ya président Muzungu en tout cas ça appelle bien makasi voilà très chantanante. Quand nous avons continué toujours à s'abonner, à partager et à la peine bien ma casque parce que biso toza bino oza biso kaka ndenge zalaka. Merci quant à moi na compagnie na suka a boki ba maman au pesa ba explication ba papa en tout cas ça pena bien ma casque donc vous avez toujours branché. Merci donc quant à moi na repère ça pena ba mote belé donc on a les trios d'enfer un grand merci à vous car ndenge zalaka et puis pourquoi pas aussi à saluer mon équipe technique na sima caméra na zaï kibongona ndeko je suis Mungu listen za même na changu pourquoi pas ça remercier mon papa Simon Fonka Stati à Paris depuis il y a maman Cécile, maître Tarzan, maître trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Blamba, mon vieux Charlie Wayungu, il y a maman Coco Matantima 001. Pourquoi pas ça saluer maman Nabisso, il y a Palais, mère Boss, maman Lorachou. Un grand merci à Internet, Nabisso, pour partager, pour liker et que ça la peine à bien ma casse. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokambo oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bongo ya selo elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda